boutaki ba réunion banda lobiti le réunion kilikili mais biso bakinoa tolingi toyeba likambo ya confinement sili to esilite ndimbola na biso na banzi lobi bolandaki tozaki na réunion epai ya premier ministre tozalaki excellence monsieur le gouverneur alobaki expliquaki population ke décision ezwami ke confinement Gombe ezocontinue mais déconfinement ekoza progressif lobi lundi nde mokolo ekosila gouverneur akosala message moko solennel pour expliquer population mais bato bayeba ke confinement Gombe ezocontinue babare etikali déconfinement progressif gouverneur alobi ezali kofungola alimentation kofungwama et puis na babanke alimentation ekofungwama mpona bahabita ya Gombe bakende kosomba biloko ya kolia eza te bafungoli alimentation mpo moto alibanda akota non alimentation ekofungwama mpona bato ya Gombe kaka babare etikali yo moto ozala kuna yeba ke awa Gombe confinement ezocontinue babare ezali alors bato ya alimentation bakosala mokanda ya batravailleur na bango ndambo minimum mpo babema epai ya gouverneur soki akosinye mokanda na kopesa ngai nakopesa na babarrière oye na barrière batali oh non alimentation songolo komona ezali na carte de service okoti kosala mosala mpe gouverneur akopesa aire ya ouverture aire ya fourniture en plus mpona alimentation bato kozalaka 15 na 4 mpo barespecte distanciation et puis libanda bageste barrière ekozala bageste barrière ningi koloba nini kosokola maboko prise ya température na distanciation esengeli bapopulation bayeba ke maladi oyo eza maladi mabe ezoboma esengeli kotosa mibeko oyo baspécialiste bapesi biso lobi gouverneur akoloba seke boyeba ke confinement Gombe ezocontinue na makambo ya baji mutu po akota esengeli aza na baji na il faut oza na baji kaka nde ezala chaque jour oza na baji okoti soki na baji te okokota te bongo likambo ya masque mo général masque eza obligatoire mpona bomoi na yo mpona bomoi ya baninga ose protéger mpe baninga mais gouverneur je crois lobi akosala arrêté pour ezala force ya loi de façon que soki olati masque te tokointervenir mana moko tointerpele yo ofuti bamande masque okosala yango yo moko ozwi liputa okati barepasse yango bien olati soki après 2 jours osokoli yango na mama moto simongo repasse olati eza mpo yo okontamine moninga te moninga mpe akontamine yo te tokosala ndenge et puis baattroupement kala mingi te okomona police na armée ekozala balabala kotala monsieur awa bosani bolongo awa attroupement ezala te olingi omata na bis borespecte ndenge arrêté ya gouverneur elobi makambo ya kofandafanda na balabala kota kotala bato baleka banganda bandi kozonga tokokanga na nganda na mokolo ndako akofuta bamande ebele esengeli koyeba ke motu moko aza mayele koleka leta aza te na bato bandi kosakana kokende na bastade koyeta babale na karate tokokanga bino baboti boyesa wana bino bafanda na ndako maladi oyo etambolaka na motu soki ofandi na ndako nde se protege. Merci. Boutaki ba réunion banda lobiti le réunion kilikili mais biso bakinoa tolingi toyeba likambo ya confinement sili to esilite ndimbola na biso na banzi lobi bolandaki tozalaki na réunion epai ya premier ministre tozalaki excellence monsieur le gouverneur alobaki expliquaki population ke décision ezwami ke confinement Gombe ezocontinue mais déconfinement ekoza progressif lobi lundi nde mokolo ekosila gouverneur akosala message moko solennel pour expliquer population mais bato bayeba ke confinement Gombe ezocontinue babare etikali déconfinement progressif gouverneur alobi ezali kofungola alimentation kofungwama et puis na babanke alimentation ekofungwama mpona bahabita ya Gombe bakende kosomba biloko ya kolia eza te bafungoli alimentation mpo moto alibanda akota non alimentation ekofungwama mpona bato ya Gombe kaka babare etikali yo moto ozala kuna yeba ke awa Gombe confinement ezocontinue babare ezali alors bato ya alimentation bakosala mokanda ya batravailleur na bango ndambo minimum mpo babema epai ya gouverneur soki akosinye mokanda na kopesa ngai nakopesa na babarrière oye na barrière batali oh non alimentation songolo komona ezali na carte de service okoti kosala mosala mpe gouverneur akopesa aire ya ouverture aire ya fourniture en plus mpona alimentation bato kozalaka 15 na 4 mpo barespecte distanciation et puis libanda bageste barrière ekozala bageste barrière ningi koloba nini kosokola maboko prise ya température na distanciation esengeli bapopulation bayeba ke maladi oyo eza maladi mabe ezoboma esengeli kotosa mibeko oyo
spécialiste bapesi biso lobby gouverneur koloba c'est que boyeba ke confinement gombe ezo continue na makambo ya baji mutu po akota esengeli aza na baji na il faut oza na baji kaka nde ezala chaque jour oza na baji okoti soki na baji te okokota te bongo likambo ya masque mon général masque eza obligatoire mpona bomoi na yo mpona bomoi ya baninga ose protéger mpe baninga mais gouverneur je crois lobby akosala arrêté po ezala force ya loi de façon que soki olati masque te tokointervenir mana moko tointerpele yo ofuti bamande masque okosala yango yo moko ozwi liputa okati barepasse yango bien olati soki après 2 jours osokoli yango na maa moto simongo repasse olati eza mpo yo okontamine moninga te moninga mpe akontamine yo te tokosala ndenge epuis baattroupement kala mingi te okomona police na armée ekozala balabala kotala monsieur awa bosani bolongo awa attroupement ezala te olingi omata na bis borespecte ndenge arrêté ya gouverneur elobi makambo ya kofandafanda na balabala kona kotala bato baleka banganda bandi kozonga tokokanga na nganda na mokolo ndako akofuta bamande ebele esengeli koyeba ke motu moko aza mayele koleka leta aza te na bato bandi kosakana kokende na bastade koyeta babale na karate tokokanga bino baboti boti boyesa wana bino bafanda na ndako maladi oyo etambolaka na motu soki ofandi na ndako nde se protege. Merci. Boutaki ba réunion banda lobiti lelo réunion kilikili mais biso bakinoa tolingi toyeba likambo ya confinement sili to esilite ndimbona nanu biso na banzi lobi bolandaki tozalaki na réunion epai ya premier ministre ezalaki excellence monsieur le gouverneur alobaki expliquaki population ke décision ezwami ke confinement gombe ezo continuer mais déconfinement ekoza progressif lobby lundi nde mokolo ekosila gouverneur akosala message moko solennel pour expliquer population mais bato bayeba ke confinement gombe ezo continue babare etikali déconfinement progressif gouverneur alobi ezali kofungola baalimentation kofungwama et puis na babanke baalimentation ekofungwama mpona bahabita ya gombe bakende kosunga biloko ya kolia eza te bafungoli alimentation mpo moto alibanda akota non alimentation ekofungwa mpona bato ya gombe kaka babare etikali yo moto ozala kuna yeba ke awa gombe confinement ezo continue babare ezali alors bato ya alimentation bakosala mokanda ya batravailleur na bango ndambo minimum mpo babema epai ya gouverneur soki akosigne mokanda nakopesa ngai nakopesa na babarrière oye na barrière batali oh non alimentation songolo komona ezali na carte de service okoti kosala mosala mpe gouverneur akopesa aire ya ouverture na aire ya fourniture en plus mpona alimentation bato kozalaka 15 na 4 mpo barespecte distanciation et puis libanda bageste barrière ekozala bageste barrière ningi koloba nini kosokola maboko prise ya température na distanciation esengeli bapopulation bayeba ke maladi oyo eza maladi mabe ezoboma esengeli kotosa mibeko oyo baspécialiste bapesi biso lobby gouverneur akoloba seke boyeba ke confinement gombe ezo continue na makambo ya baji mutu po akota esengeli aza na baji na il faut oza na baji kaka nde ezala chaque jour oza na baji okoti soki na baji te okokota te bongo likambo ya masque mon général masque eza obligatoire mpona bomoi na yo mpona bomoi ya baninga ose protéger mpe baninga mais gouverneur je crois lobby akosala arrêté po ezala force ya loi de façon que soki olati masque te tokointervenir mana moko tointerpele yo ofuti bamande masque okosala yango yo moko ozwi liputa okati barepasse yango bien olati soki après 2 jours osokoli yango na maa moto simongo repasse olati eza mpo yo okontamine moninga te moninga mpe akontamine yo te tokosala ndenge epuis baattroupement kala mingi te okomona police na armée ekozala balabala kotala monsieur awa bosani bolongo awa attroupement ezala te olingi omata na bis borespecte ndenge arrêté ya gouverneur elobi makambo ya kofandafanda na balabala kona kotala bato baleka banganda bandi kozonga tokokanga na nganda na mokolo ndako akofuta bamande ebele esengeli koyeba ke motu moko aza mayele koleka leta aza te na bato bandi kosakana kokende na bastade koyeta babale na karate tokokanga bino baboti boyesa wana bino bafanda na ndako maladi oyo etambolaka na motu soki ofandi na ndako nde se protege. Merci.
Sorry.